Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution. Makabu na bise teli sans que to ko chango bichacha to chaki kaka mungu ande na bisa kibino. Voilà résultat pesi biso na suka. Likabu moko kitoko soki otiango na mai mungu wana edimne. Ce peut diminuer to ko chango mai to kimo mukepo mungu ko kosila po mungu ekota kinde kokota. Kati makayabu na ngai tala résultat pesi nga. Makayabu moko misuni. Soki ba biso makayabu batindaki ona Kongo ko boya te. Kati misuni na makayabu tali kabu kitoko tali kabu lisumuso voilà et puis ça ne lengia ah oui service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle toujours la solution est là Cathy Kapesa. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà bandeko balandia Cathy Kapesa télévision. Comme promesse, na prometa kibino ceux qui na sai makabu na nge kauki. Voilà, na kolaksa bino ndenge kauki. Na bandi déjà kolia yango na lobi na lobaki na bayanga ceux qui makabu na nge kauki na kolakisa bango. Alors, de peur que si la totia vidéo na bisote yango lelo na lobi te na lingi na zwa lisusu na kata lisusu moi morceau pona koka kosalela papa ndenge ezala toujours. Et voilà, na lobi nono ekoya kosila boye na zangi pe vidéo. Voilà, c'est pourquoi na kolaksa bino mbisi na ngai oyo nasalaki makayabu. Voilà résultat epesi biso na suka. Makayabu na biso ekauki kitoko bi omoni changer na couleur. Eza tellement lengi. Alors balobi mosa mayele après naka. Mosa mayele asalaka oyo ezali important. Voilà, naibisaki bino nasombaki mbisi na ngai ya mai et après avoir somba mbisi na ngai ya mai na ye nango na sali mususu ya liboke mususu pe na lobino lokola papa na biso alinga makayabu mingi. Alors pona nini na salele makayabu te, c'est pourquoi na salaki pe makayabu na nga. Voilà résultat makayabu na biso epesi biso yango likayabu ekauki penza kitoko. Vraiment combien sur 10 au plus maman Cathy Kapesa traiteur. Voilà, et ça qui na sac na ocho bimsa on a kacha sac na biso na bimsa ka muke nazo kata nazo lia kandengi na utikolo ba bino wana. Voilà lelo nazo kata moi morceau pona koka kosala pe papa na biso akoka kolia ngona légumes na ye. Voilà, comme même ça bino femme sage ayeba ko créer pe ko sala o esengeli les essentiels. Voilà, olingi ko sala ko réaliser boye loka mama Cathy Kapesa uti osala eza yango simple. Na baki biso na poto awa tozalaka tellement na mbisi tozala mazi bebele mbisi ya mai eza eloko te mbisi ya mai eza eloko te. Et voilà bandeko balandi ozwi moi quelque chose oki osombi mbisi quantité okosomba oye nango okitisi mbisi na yo osokoli yango kitoko et puis olongoli basaita kati ozwi mungwa otie mungwa set de table na yo otie na kati ya makayabu na yo bandi kopakola na makayabu na yo pakoli yango kitoko et puis okotanda yango te. Après avoir kotia mungwa ndenge wana okozwa sikoyo makayabu na yo ozwi okokota yango na kati ya sac soko oza na oza pe na esika moko ya malamu okoki kozwa pe makayabu na yo otandi yango otiki na kati ya ndaku sans qu'il y ait quoi kobima pendant 7 jours okoki kozipa pe basak evandi nango wana ofongola yango yango te 7 jours so okoki kobimisa sikoyo makayabu na yo ezwa mwa moi. Mais na ntango ozobimisa après avoir 7 jours wana bo remarquer que makayabu déjà epesi couleur moko boye. Alors okosala likayabu na yo kitoko. Voilà mama Cathy Kapesa traitende na uchikola sabino likabu na ngana saki yango yo. Voilà likabu ndenge teli makabu na bise teli sans que to ko chango bichacha to chaki kaka mungu ande na bisa kibino. Voilà résultat pesi biso na suka likabu moko kitoko soki otiango na mai mungu wana edimne ce peut diminuer to ko chango mai to kimo mukepo mungu ko kosila po mungu ekota kinde kokota. Alors tango ko kalinga ngona matungulu bo pesinga combien bimo bo baksa o ezangi. Voilà, je vous aime tous dans mon cœur. Dès qu'on a le bana bino
apprenant toujours. On apprend tous les jours. Ce qu'on a ma bizelle à quoi apprendre, et ça l'a bien au coyer baébélé, mais ce qu'on le dit kaka y a l'axaranine, y est pas l'ingini, hein? Wanande au coca quoi apprendre été. Voilà, naza oyabino, maman nabino, tanti nabino. Voilà, pour les lotos, ceux qui awa, bon s'abonner massivement, au côté de la vidéo, na biso ko hésiter te ko s'abonner et puis ko partager ba message na biso. Voilà résultat et puis si biso likayab na biso suka nango yango yo pe na ko kata likayab nanga na koka ko tchana moto pe na sala molonga linangai. Voilà. Bolanda toujours exemple ya maman katika pesa ikozala bien. Oui, voilà bande ko balandi. Bon remarquer makabu nanga na katikati yango. Pona koka ko tchana mai na koka ko lamba ilubu nanga. Voilà. Pour moi makabu nanga oyo ta mitunde na kati yango na diviser yango boye. Po eza tellement minene. Na katikati makabu nanga itala résultat pesinga. Makabu moko misuni. Soki ba biso makabu batindaki on na Congo ko boya te. Oh mama kati ye moko na ndenge ya technique na ye asali makabu na ye. Makabu na nga yango yo nazaka parfois na sali pe boye carton mobimba tozo sala yango ka maleme mbisi ya mai mbisi eza fresh. Voilà yango yo na sali makabu na nga Congo sika yango yo nde bozo mona makabu yango yo omoni nde na tie awa toza na libanda na kati ya saki oyo nasalelaki yango yo na kati misuni na nga makayabu telikabu kitoko telikabu lisumusuni. Voilà et puis eza na elenge awa ya boye bozwi wapi soki epa katika pesa télévision te ya boye bozwi wapi soki epa mama katika pesa te. Voilà makabu na biso tosalaki yango oyo. Voilà résultat oyo epesi biso na suka makabu na biso yango oyo nde bomoni nde nalakisaki bino bande bandeli na ndenge tokati yango. Voilà wana nazwa bitekuteku na nga nasali yango kitoko ya mosaka nasali papa na biso mpe nakangi makayabu moni teke quand même ça va hein? Moi si faut azala mayele mama ndako azalaka mayele babi la femme sage la femme sage bâtit sa maison. Alors yo femme sage ovandi kaka ozozela kaka oyebi ko créer te basala kaka ba créer kaka. Alors voilà résultat tozwi na suka makayabu na biso yango yo ta musuni ya likayabu penza okati penza musuni ya likayabu otumbi pe olie. Voilà makayabu nani oboya makayabu mama katika pesa sali yango yo nalingi bino mingi. Voilà ba prena kaka eza facile ok kosomba makayabu cher wana ngai bisa bino ngai biloko cher en tout cas ngai te ngai naza libota monene nasalaka oyo ngai nakoki kosala napesi libota na ngai mpe ndimami. Voilà merci beaucoup bosabone massivement et puis bopartage ba vidéo na biso ekosala biso bien bokende mingi na cloche ya notification mpona konotifie po à chaque fois soki mama katika pesa tie vidéo boye bokoka komisa yango te. Voilà résultat epesi biso na suka tala mungwa oyo soki otie na kati ya saki tala mungwa ndenge eza pembeni mungwa oyo. Donc soki otie na kati ya carton ndenge osali boye okoti yango sikoyo soki eza ebele omona nazwi carton nakotisi na classe na carton na kangi plus ezovanda na carton plus ezobima. Voilà donc réussite 100%. Bamama il faut bozalaka mayele nalingi bino mingi bisous bye bye. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies,
réception, manifestation, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.